Nzambo ya songi biso pendant toute la journée. On a atteint biso ba client, on a passé biso makasi on sa nous to sale mokona lelo. Vraiment merci dans Nzambo wana. Merci à papa langa, merci à maman langa. Maman Rose moi c'est Vitoko. Merci beaucoup pour la nyonso, merci à la famille langa Obimba et merci à maman Irène Masiandoka. Maman Irène, vraiment que Dieu te bénisse. Des balobaka ba iba muninga malamu na tanga pasi. Réellement la moni vraiment que olinganga vraiment ndenga solo, olinganga sans intérêt. Maman Cécile, Périque qui te remercie beaucoup. Et ça vraiment qui toko, et ça couleur vert. Maman Cécile, moni, na poussana, et ça couleur vert, vert à kaki, hein. Et ça sika, et ça modèle à sika, couleur à sika, ça qui vert à kaki. Dans une même pataille, on sait la moba pipe. Manque attend vraiment, maman, Pati, la belle Cassandra. Bonsoir, ça va? Maman Anne Bala, bonsoir. Adoratrice Inès. Amen, 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 depuis Paris. Voilà, bandeko, vous pouvez vraiment pour partager. Vous pouvez la cœur, vous pouvez like, s'il vous plaît, parce que vous bloquez la page tout le temps. Bandeko, si vous avez ça direct, s'il vous plaît, vous pouvez like, vous cœur, pour tout éviter, vous bloquer la page. Mais si vous voyez ça, s'il vous plaît, vous partagez. Maman Hermine, bonsoir. Maman Hermine Congolo, maman Elise Ngand, c'est nice. Il y a ça vert nice, ça vraiment vert nice. Voilà bandeko, ni ne sali que na kota lelo. Bon tant qui déjà direct à maman Abisso Irène Masiandoki, on appelle ça encore une fois. Merci bonnet. Vraiment parce que dans ce qui a tenté pour la kota ko sala boy ko zomi saboye, na ça a tenté. Makambo yo e bandi to loba, ça fait attends 3 mois papa JC. Depuis Makambo e bandi ya ba compte. Attends 3 mois. Déjà, ça sera directement et ça a je pense 2 mois passés, si je ne me trompe pas. Dans la date fixe, dans la salle direct mobimba, dans l'obéla sur amour. Dans la conseil, il faut éviter que ça la messagère. Dans la qui bien que nous avons la messagère, il faut éviter. Dans la salle direct mobimba, direct à 1h et quelques. Car pour le baka qui va pirater la page, vous attention. Et collègues. Là, si 1 mois après, là, il faut qu'on coma. Dans le cas où on a coma, na coma qui t'a la moulaï. Na tchèque on a bastati na tchèque on a WhatsApp et puis na épingla qui a na compte Facebook qui na maman Gina Balabou, na épingla qui a maman Cécilia. Ce qu'on continue na compte Facebook qui na page Facebook qui mais na compte Facebook, bon comme on a message na épingla ngo. Pour épingler là-dessus. Donc, tiens, on fixe, pour ce qu'on continue, maman Laetitia, au monde directement, message wana. Message wana, la jaki maman, Mikado Tumba, message wana, la jaki, et zaki, c'est pour avertir mon démonioso. Mbongo eza passe. Vu que mbongo eza passe, na komaki, na salinios, oh, moutakwa yiko sala. Natala qui, vidéo na salara la fois passée, et ça dit déjà 20 000 et quelques vues. Elle a aussi 20 000 et quelques personnes batalaki. Donc pour dire que le message est le cas qui m'a là. Pour encore une fois, na respect na pe sarabino. Vraiment on ça là, directeur na passe dans mon thème parce que na loba qui nga ba distraction bozo ba la lingia ngo lisusu te. Dans 2023 mbula sika makamba sika. Na vie on doit avancer. Na vie to koza te ke to tourner ka sika moko. Nga bata wana maman la belle dame nazana ngo lisusu te bandeko bolimbisa nga mais tant wana paysage je suis désolé désormais Olga Kabelu oya 2023 en tout cas ça Olga Kabelu sika donc bata wana ko ya tout le temps ko ya ko se justifier ko ça la bonne nazana ngo lisusu te encore une fois maman nana na ye ko lo baboui bandeko nga ça la messagère te jamais na teka na messagère. Donc na on malembe parce que ne bolba na lobamba mbao. Donc na on malembe pour tout se comprendre. Na ça la messagère te. Pourquoi ça la messagère te? Parce que na ça moi na poto, na koli na poto et na ebike messagère ba pirata ka mingi. Bande comment expliquer tout ça quand même bato. Comment expliquer ngaza moteki. Bino bosa ba cliente. Mais si vous avez boni nga Olga, na ba kolanda bino na ba messagère, ko ke proposer bino ba photo ya ba perruque, ya ba nini. Li kambo si na lobela ki yango.
Non, vrai moteki, à quoi on a des clients qui ont niveau na te. Moteki est en dernier. O tient messa na yo boy. O tandi bilo. Si vous faites la client, balu kayo. Si vous avez Facebook inama, et ça donc un messa na nga na tiaka. Na tia déjà le Facebook, on ne peut pas ici. Donc Facebook inanga, et ça messa na nga ya vente. De son na Facebook, na ye ba pib. Et là c'est pour présenter bino ba produit la biso. Tant on présenter bino la produit la biso, na za sous la droite, ya kolanda bino li sous na privé non. Ya un moment de ba toujours, so c'est peli par exemple perruque on a tia liboso. Bozo ma perruque de ça kito. Bon ma ça. So c'est peli na perruque yo, qu'est-ce que tu dois faire? Au sali capture, au kangelinga capture, au tindelinga na WhatsApp. Pourquoi tout ça là bongo? Parce que c'est impossible donc pour la mutu moko na messager. Na ebi so nazo faire comprendre maman Natacha David. Bande ko so nazo ke le mbangu boye bisanga parce que mon temps pese leki fona ke le moi muke noki. Maman nana feli mais na osala vraiment effort tout se comprendre. De ce moment vraiment que nazo ke le mbangu. Bien que moi bozo comprendre te. Mon maman na ça cassé, ça très cassé. Mais dans ça l'effort il y a koloba. Donc merci maman Bichou Bopet. Soki bomoni ke boso comprendre ngate bo kata nga bo komela ngake boso comprendre te comme ça na meka ko faire comprendre bino. Donc c'est na loba ki na ba loba ko. Peri ki on a simbi maman ani butu. Peri ki on a simbi. So na ye na présenter peri ki boui. Na ye bisi bino ke non o eza kaipira. Eza kaipira taille 20 pouces. Eza avec l'aise frontale. Donc, on a un lingi, on a un chignon, on a un sa présentation, il y a un produit. Déjà, on a mis ça dans la yéko sabino, biloko on a zoteka. Donc, moi, je m'arrête là. Sikoyo. Soki yo, on a par exemple, la posa, il y a moko ya bateri qui oyo, tozo siba. Moko ya bateri qui oyo, et là, on est dans le sala. Et ça, simple comme bonjour. Oko benga, ozi photo. On a simba, Nathalie Makoma Wiki. Nathalie Makoma Wig, bandeko, et le Rosala, oko zoa photo ya fro oyo. Hein? Periko ya fro. Nathalie Makoma Wig. Quand déjà la voix tonda boye, aussi photo otinga na WhatsApp. C'est comme ça nga orga na salle laka. Na salle raté que, bolimbisa, na salle raté que, na yé la présenter bino boye, après la bano la bino sur na WhatsApp, to sala kangote. Eza langa, eza la papa JC. Eza la Jessica, eza la Beni, eza la Nani, to sala kayangote. Maman Cecilia Kapinga, papa JC sont envoyés des messages de maman WhatsApp. Mais maman WhatsApp les a plus 32 466 18 24 63. Bon, ça a épinglé le numéro 1. Bon, ça a comment épinglé. Bon, c'est là. Bon, ça a comment épinglé. Plus 32 468 34 99 21. La bandeli, plus 32 468 34 99 21. Numéro na ngwana nazo épinglé. Maman Malamba. Na épinglé numéro. Voilà. Et ça, le cas, maman Mado Malamba, ça client n'a rien en Suisse. A-t-il un bloc à partir à Suisse? Suisse, pas la banque pour na, basar na douane, basar na boye, basar na boye. Oui, maman Hermine, numéro en Wana plus 32 468 34 99 21. Mais na épinglé en Opewana. Bah, ne voyez vraiment pour partager, s'il vous plaît, la Bolivie Zambé, malgré ça, Boutou, ils ont déjà en retard. Mais je suis exactement que l'autre badmi balali déjà. Bon, il y a pour partager. Pour l'autre, il va t'envoyer la mouka. Bakou ta vidéo. Encore une fois, bande connaît que le balabino que nga orga na sale la ka messagerté. Na sale la messagerté nga orga na sale la ka WhatsApp. Et puis na ici c'est qui bino numéro compte. Bande ko orga kabelu et cosmétique. Et sa société, local à ma société nous. Et la cite que local à za mutu mwindu,
boba kozwanga neti ka mutu moko boye asala makambo katika sala non nga makambo na nga nyonso mama reobot nga makambo na nga nyonso ezaka déclaré tout nyonso nasalaka c'est déclaré. Alors so bomoni problème moko pa Olga Kabelo et cosmétique bokende pa police nga mo la pesi bino autorisation so bomoni ke non likambo oyo Olga sokosa bi asali boye bokende kofunda ngai pa ya mbila so oya na Belgique boyobika Olga Kabelo cosmétique so babeti bakomona makambo na nga nyonso donc tout se comprendre pas très bien na boyi ba incompréhension ba mitu pasi ke oboye boye makamba piraterie même na TV bazolo bango bande koto ça l'effort ya kotala rappel information problème ezani problème eza que na remarqué na société la biso en tout cas la plupart abatu toli kotala information te totala information te ya wa kosa la biso lokola bana miki makambo tout ezoleka na information nana wa yebite ces derniers temps ezaka makambo biso africain te mais ces derniers temps bazoyiba batu bambongo comme pas possible eza ba visa carte eza soki nini bazolia batu bambongo yo babengi yo sepe bakomeli yo na messagère na mutu oyebi mutu na makolo te et puis mutu anga soyebisa yo ke aza associé aza toza baassocié depuis ka Olga Kabelo akoma na associé bande koma aza na associé te na sala musala na nga moko nazala batu nasala na bango lokola ba papa JC nazala batu lokola ba Jessica nazala batu lokola ba Beni nazala batu lokola ba nini lambe Beni bande kono so ba bakisami sika nazala bango mais ba associé na ngate keto ba koteka biloko ensemble non faut que ça la part des choses ngate donc nazala batu teke ba teke la nga na France nazala batu la nga je sais pas où au Angleterre ceux qui Suisse ceux qui wapi non Olga Kabelo Olga Mokonzi Kabelo azaka moko nga nazala na Belgique nazala te ceux qui wapi biloko ndena tina biloko boye nga tina on a poste nano na itisa DHL te pona tina biloko depuis na banda musala oyo na bandi musala oyo na 2017 vente en ligne côté Kabelo na bandi côté Kabelo depuis 2014 mais vente en ligne na eko bana on a 2017 depuis 2017 bandeko ti 2023 oyo nano na sali la DHL te ndeko akomona kenga Olga sina ti le biloko na DHL akoma wana